Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Cour constitutionnelle, il y a République démocratique du Congo et c'est là qui rentrée judiciaire Mokolo Lelo samedi 16 octobre 2021 à Palais du Peuple. 24e réunion, il y a Conseil de ministres et Salamaki Mokolo Lobby vendredi 15 octobre 2021. Wapi Ezalaki présidé par Vision Conférence, na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après des Ezalaki rendu public na ministre ya communication et médias Patrick Muyaya Katembwe. Coalition la Mouka basala qui marche na bango mokolo ya lelo ndenge ezalaki prévu pour na côté les mela registre des appareils mobiles pelisou sous politisation ya seni wande quelques éléments autres ko développer ngana bino édition ya mokolo ya lelo samedi 16 octobre 2021 on azali na plaisir ya ko présenter les bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote Nabino Bandeko Balandi Kakande na lobaki ne bandeli cour constitutionnelle ya République démocratique du Congo et cela qui rentrée judiciaire Mokolo Lelo samedi 16 octobre 2021. Reportage ya Nathan Siata. Conformément à l'article 100, il y a un règlement intérieur dans la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo à Salaki Mokolo Lelo samedi 16 octobre 2021, rentrée judiciaire 2021-2022 dans la salle et spectacle et palais du peuple na thème Oyo. Les grandes tendances jurisprudentielles de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Cérémonie et se déroula qui na présence ya Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde. Na discours na yé doctrinal Dieudonné Kalouba Dibwa, président de la Cour constitutionnelle, a justifié qui thème Oyo na nécessité à mettre en évidence la grande orientation Oyo et zali ko zouama na instance Oyo na chaque matière où zali ko relever na compétence na yé pour na ko permettre na bongo opinion publique et à ko comprendre instruction globale et activité na yé où zali déterminer na saisine. Bilan en rapport, il y a les dernières élections, yango pe ezalaki abordé na discours yango. Na oyo etali déclaration ya patrimoine familial, atalisaki na cour constitutionnelle pe a examinaki de 2016 tina mokona lelo 265 dossiers sur 365 oyo ezalaki inscrite na rôle. Na stade oyo ezali possible ya ko relever en souffrance sans aider dossiers parmi yango 45 oyo ezali ko concerner ba ministre oyo bakomaki na fin mandat. P57, il y a actuelle équipe gouvernementale. Cour constitutionnelle, il y a République démocratique du Congo, Azali unique juridiction constitutionnelle congolaise où ils allaient instituer dans l'article 107, il y a constitution congolaise, il y a le 18 février 2006. Actuellement, ils allaient composer dans les membres Oyo. Monsieur Kalouba Dibwa Dieudonné président, Monsieur Funga Molima Mwata Évariste Prince, juge, Monsieur Wansenda Nsongo Corneille, juge, Monsieur Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, juge. Monsieur Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, juge. Monsieur Bokona Wipa Bonjali François, juge. Monsieur Mongulu Tapangane Polycarpe, juge. Madame Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, juge. Monsieur Kamouleta Badibanga Dieudonné, juge. Kinshasa et l'équipe partout. Bolanda compte rendu à 24e réunion et à conseil de ministres oui Salamaki Mokolo lobby vendredi 15 octobre 2021 Wapi Ezalaki présidé par Vision Conférence na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo badeta et pesami awana Naomi Pila. 24e réunion il y a conseil de ministres et Sademaki Mokolo vendredi 15 octobre 2021 présidé na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réunion yango et joaki participation et ma ministre nyon sommet à Vision Conférence ndenge koma ko salema. Quelques points ezalaki na ordre du jour selon compte rendu et pesamaki na ministre de la communication pe média Patrick Muyaya Tembwe. Parmi ba points yango ya malonga premier ministre Jean-Michel Samalou Konde alobelaki likambo etali dossier RAM registre des appareils mobiles na boye chef ya gouvernement congolais arasiraki que na sujet à question orale avec débat adressé na ministre de Poste, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information de la Communication Pétantique na Mokuse ye azwaki rapport écrit ya ministre qui basa pe ba recommandation à ba députés nationaux sur question yango na boye assurer conseil de ministre que gouvernement
azwi nyonso na maboko pe a capter message ya population atalisi que bakopesa ba réponse appropriée na mikolo ezali koya, donc asengaki kimia na ngambo ya population. Na koyoka ye koloba dossier yango ezali en préparation pe kozala soumis na délibération na prochain conseil de ministres, donc patience toujours na ngambo ya population. Na likambo etali bongo recurrence ya ba grève na administration publique, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde alobaki que azali attentive na ba revendication sociale pe a rappelaki que ba grève nyonso esengeli salema selon ba règle prévues na matière et non na objectif délibéré ya koperturber fonctionnement ya ba institution lolenge tozali komona lelo na ngambo ya enseignement wapi ba école ebele bonseignant bazali koboya kotangisa. Gouvernement alobaki ke akove na kozongisa ordre na secteur wana pour que bana na biso batanga malamu. Na etali bongo naufrage o esalemaki na Mongala wapi occasionnaki ba mort ebele pe ba disparu. Premier ministre indiquaki que à DPG sur place sur instruction à président de la République, délégation gouvernementale moko conduite na vice-premier ministre de la fonction publique pour na disponibiliser ba moyens esengeli pour na kosunga bandeko kuna. Tozunga likambo etali grave ya enseignant toujours na 24e réunion ya conseil de ministres qui présidé na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ministre ya EPST tango pesaki maloba Tony Mwaba déploraki caractère illégal ya grève ya enseignant oyo senoye ezali ko secouer rentrée scolaire 2021-2022 na ba établissement public conventionné. Atalisaki lisusu que paiement ya deuxième et troisième palier d'accord ya bibwa ezalaki prise en charge na ba nouvelle unité déjà yango epesamaki. Donc grève oyo ezali illégal pe ezali ko violer ba accord o basinyaki na ba enseignant. Na boye ba leader ya ba syndicats des enseignants bazali toujours na procédure pe bazali ko prévoir préavis moko ya 15 jours ya kopesa na ba employeur na bango pour na kosala que nyonso ezonga la normale. Toutefois, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a noté que suspension ya mouvement de grève illégal OEP à l'obaki que cours et seigneur normalement. Naboye Tony Mwaba sollicité signature et arrêté interministériel moko wapi ministre sectoriel impliqué à permettre reprise ya ba négociation interrompue entre ba banque syndicale pe lisusu gouvernement congolais pour na année o ezala pesé. Si ma débat pe délibération conseil des ministres adopta ki dossier ango ndenge compte rendu et pesa melibiso na ministre de communication pe média. De rappeler que bon enseignement ba école conventionnée bazalaki na mouvement de grève ou ta de bi année scolaire oyo bango bazali kosenga kumiso na bango e mata prime na bango ba pesa ki motango esengele zala mwa kokoso na niveau ya négociation nde esalaki que ba gréviste mususu ba longola ba kombo na bango na kati ya ba liste de paye kasi nyonso wana. Ministre et enseignement primaire et secondaire a plaidé na conseil de ministres pour que solution le plus vite que possible et monana pour na sauver gratuité de l'enseignement pe année scolaire 2021-2022. Dossier na ezala qui a adopté pe conseil de ministres oyo ba ministre et le président de la République ba zwaki tango ya kosola na ndenge ni makambo iso kumba na kati ya mboka, donc ba décision malonga et zwamaki awa oyo kozala appliquer pour que population ezala na kimia. Kinshasa et l'équipe partout. Coalition Lamuka basala qui marche na bango mokola lelo kaka ndenge ezalaki prévu pour na côté lemela registre des appareils mobiles ou babengi ram na mukuse pe lisusu politisation ya seni image pe commentaire Naomi Pila. Ndenge la kamaki pezaki annoncé marche ya coalition Lamuka et salemi mokola lelo samedi 16 octobre yango bandaki na rond-point Ngaba na commune ya Ngaba. Le deux membres ya présidium ya Lamuka Martin Fayulu pe Adolphe Muzitu et ngona foule monene ya ba centaines de milliers de personnes ba tambolaki na balabala mokona lelo wapi marche yango bandaki na 11h heure ya Kinshasa. Bango batambolaki kobanda rond-point Ngaba koleka na place ya échangeur ya limité koko makino na première rue limité bisika pe marche yango esilaki. Bango batambolaki malembe pe bazalaki encadré dans la police nationale congolaise
oyo eyaki mpona koencadrer marche ya mokolo na lelo eleki relativement calme. Bamilitant mpe basympathisant ya Lamuka babimaki na balabala mpona koexige dépolitisation ya commission électorale nationale indépendante mpe lisusu koloba te na taxe de registre des appareils mobiles RAM na Mokuse. Vraiment, melesi mingi na maoyo aza kofokisa. Mais lelo oyo foye ba epai mboka ezali. Mboka ezali kobeba. Likambo ya liboso oyo ezali kobebisa mboka ezali nzala, misère, bato oyo baza kokamba mboka bayebi epai ya kobema bana ya mboka te. Eza boye te. Bakamati nyenye bakamati na misère wana baye kokotisa biso likambo ya RAM ya mibale ezali insécurité likolo nyonso koboma kuna na Beni kuna na Ituri na Nord Kivu mobimba koboma bandeko na biso me makambo oyo ekosila mokolo nini me ndenge nini barebele balobi ke barebele baza na mboka na biso me barebele wana bakendeke na mboka na bango te barebele ya Uganda barebele oyo ya Rwanda baza koboma bandeko na biso mpona nini bakendeke koboma bato na Rwanda te na Uganda te yango wana bandeko na ngai yango wana il faut kosenga makambo oyo ya état de siège esila toyokani administration ezonga na peuple administration civile mpona totala makambo wana ebongo basoda na biso bapesa bango mandoki bapesa bango makoki mpona kobengana bato wana toyokani. Cette fois-ci ezalaki nde kobima na balabala mpe kotambola no na ntiangu me na itinéraire oyo ya sika epesamelaki bango batambolaki malembe kino na kokoma na première limité koleka na boulevard Lumumba oyo ezalaki bloqué pendant un moment mpona bandeko oyo babandaki komanifester pacifiquement. Kinshasa eleki partout. RPTC a démentir information oyo ezalaki diffusé na moko ya ba média na biso que ba téléphone nyonso oyo baboyi kofuta ramba ko bloquer yango. Naomi Pila pour na ba détail. Na communiqué moko rendu public moko ya vendredi 15 octobre 2021, Autorité ya régulation ya poste télécommunication du Congo RTPC na Mokuse ba démentir information oyo ezalaki diffusé na moko ya ba média de la place un sujet à blocage par voie de communication ya ba SMS activation tope bongo na bongo ya ba usager ya ba téléphone mobile o bazali na défaut ya paiement ya rémunération ya registre des appareils mobiles RAM na Mokuse. D'après document yango signé na Christian Katembe, président ya RTPC, mesure moko te na sens wana ezwamaki. RTPC atalisi par ailleurs que bazali disponible na koyoka batu o bazali kolela butu pe moi bango bazui atali kanisi ya bongo te. Il faut qu'on précise que ezalaki au cours édition ya 7h ya vendredi 15 octobre na média moko local ya mboka na biso wapi information ezalaki livré que ba téléphone ya ba personne insolvable vis-à-vis ya rémunération ya RAM ba komona ba communication na bango kozala bloqué ndenge esalemaka kala. Donc kopekisa ba activation ba appel pe bongo na bongo po moto afuti mbongo ya RAM te. RTPC alobi ke ezali lokuta ofuta mbongo ya RAM to pete ozali libre ya kosalela telefone na yo kasi ezali pe important ke o recharger po olongo na nyongo ya RAM. Registre des appareils mobiles na Mokuse. Kinshasa eleki partout. Kaye ya ope stilo simba nde ba produit ya qualité oba na biso ya kelasi bazo salela kasi ba parents on te ba sombi bo somba yango ezotika ma partout po eza produit ya Eltesco.
toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadriligne tozana ba cahier à 48 feuilles quadriligne tozana ba cahier à 24 feuilles quadriligne tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadriligne ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Lelo mokili doit célébrer journée mondiale de l'alimentation. Normi Pila pour naba détail. Le 16 octobre et à chaque année, Mokili célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Chaque 16 octobre, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre la journée mondiale de l'alimentation où ils allaient commémorer date et propre création d'ango où ils allaient en 1945. Bien que passage, il y a chasse, il y a quête et production alimentaire, ils allaient fonder sur culture et élevage, autrement dit naissance et agriculture. Yaro ezali produit na ba façon indépendante na ba nombreuses régions ya mokili mobimba. Lelo tokoki koloba que outa environ 10 000 histoire et agriculture ezali riche na ba échange interculturel pe ba conséquences nango ezali majeure. Ba première trace archéologique d'activité agricole en Europe ezali ko attester technologie avancée en absence ya bouti plus alimentaire. Selon les savants, topé chercheurs dans le domaine yango naissance et agriculture ezali koko en vigueur na population ya Moyen-Orient ou pour taka en Europe bauti nécessaire ya technologie pour na kobongisa mabele pe lisusu kolona. Il semblerait lisusu que ba migration et ba population agricole et salemaka en Afrique, en Amérique centrale du Sud, na Chine, na Inde, na Asie Sud-Est. Ba individu yango ba se déplacer pour na kokende koluka mabele ya malamu wapi kolona. Agriculture ezali ko offrir source ya biloko kolia le plus sûr parce que ezali ko entraîner accroissement ya population na partie où ezali makasi ko migrer vers ba nouvelle terre pour na ko éviter surpopulation. Kasi journée lelo ezali pe moko ya ba journée ezali ko lutter contre gaspillage alimentaire. Le gouvernement ba mboka uta 2013 bazali ko contribuer na journée d'alimentation sous forme ya journée nationale de lutte contre gaspillage alimentaire ndakisa na France. Objectif ya journée yango ezali ko afficher pe ko diviser par des quantités jetées pe lisusu koyeba ndenge nini kosomba pe biloko nini ya kolia somba olia selon ndenge ozali nango posa et non en excès pour que obwaka comportement ya ba société riche yango ezali mabe makasi kosomba biloko oyo kokoka kosilisa te pe kobwaka yango ezali malamu mingi te. Na cadre toujours ya journée ya lelo mokili ezali pe kotelemela lutte contre malnutrition. Page yango ezali incomplète soki tokolobela likambo etali malnutrition te na cadre ya journée alimentation po koyeba que plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans bakufaka chaque année na monde à cause de malnutrition pe 1590 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent en retard de croissance. Manger yango ezali makasi mingi na mokili.
Kasi la FAO ba décida mise en place il y a des décennies pour la lutter contre malnutrition na ba cadre ya ndenge na ndenge ndeti kaka ko intégrer nutrition na ba programme scolaire ko contribuer na prise en compte ya nutrition na ba politique ya ba pays particulièrement affectés na malnutrition ko contribuer na ko accroître ba mobilisation internationale pe ko luka ndenge ni ko contribuer na recherche scientifique sur malnutrition. Programme yango ebundaka chaque année pour na kotia en faveur ya bana pe mikolo biloko ya kolia po motonyo sazali na droit ya kolia selon zala elbumu na ye pe lisusu ko bomba pour que lobi azangate que vive la journée du 16 octobre, que vive la journée mondiale de l'alimentation. Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya ba papa oyo bazalaka soki aswali na mwasi ne akotika mbongo ya biloko te nde intéressé biso lelo na KNB News ya mokolo lelo boyo kande bakino ba réagisaki na micro ya Peggy Ilunga. Papa responsable aza mutu oyo ayeba kozwa responsabilité na ye en main pe ayeba koma kozwa soin ndako na ye ya mwasi na ye pe ya bana na ye comme il faut, quel que soit ba problème na ye ou ya koki kozala nango na couple bana bakoki kozala ba victime ya conflit ya baboti na bango te bango basuetaka te koya na libota songolo alors il faut ba vivre lolenge esengeli kasi tomonaka bana mingi bazalaka victime na mabala oyo ba parents bazalaka na ba problème nyonso ba papa mingi bazalaka soki kaka baswani na mwasi na ye bana nde bakosubir ba conséquences okomona akozwa lisusu soin ndako na ye malamu te akozwa lisusu soin ya bana na pe malamu te azo sala bongo po asala mwasi na ye motema pasi okomona papa azo sala banko tina ko privé bana na ye biloko ya kolia akobeba na mwasi na ye na pokwa na tongo soka la muki akotika mbongo ya wenze te soki pe mwasi na ye aza lolenge ya basi o bazalaka na mwa économie te to pe basi o bazalaka na mwa caisse na ye abombaka mwa 100 francs chaque jour ton papa atikaka biloko ya wenze soki aza nango te bana wana bakokufa nzala toute la journée. Yango magazine KNB News akitisaki micro na terrain po na kotuna na bakino soki comportement ya ba papa o bazalaka soki aswani na mwasi na ye aboko tika mbongo ya biloko ya kolia ezalaka malamu. Eza mabelo problème rosa kana ipa ya mama okopesa punition na lolenge na bino mais bana te puisque bana baza ba innocent. So soki lelo bana na biso opekisi bango bilia opekisi bango mbongo ma po mbongo ya classe avenir ya bana na bana ba olia wapi pe ba kosala nini. Ekotinda bamba kuma bakindumba eko makosenga senga na pembeni ekozala malamu te ezokitama valeur ya ngai moboti pozomona ke mwana komi ko batu msuba bamela ti ba voisin mwana komi kosenga to pe mwana komi kokende koyiba pembeni na ndako ba voisin o mwana yibi biloko na biso ya kolia pona nini po papa ozui kanda wa eza comportement eza trop primaire eza ta na raison moko te. D'abord ça bien ta c'est à condamner. Ozumbongo bana baza ba innocent babotami yondo lukaki bango na mama baye na mokili oniokola bango pourquoi comportement na to condamner ngo eza mabe malgré ko swana na bino fozwa kaka mbongo pesa mama alambela bana mbongo elobi te biloko akole elobi te bana baswani te bino nde boswani na mama balobi chambre na salon chambre ana makambo na ye salon ana makambo na ye makambo ya chambre ko bima salon te po bana baye bake biso to swani ko swana na biso fo suka na chambre ko bima na biso na salon bana fo baye bake ba mama baza na harmonie ko lia na bango makambo nyonso fo za la normal ko swana na bino etali bango ta opinir moi si on a te opinir nde bana na yo eza malamu te malamu eza oswani na ye pesa ye mbongo alambela ndako yo so ko lia ta c'est bien bon mais bana balia ebebisaka éducation bana ya musumu wana azam jeune fille akoki ko papa tiki mbongo tenzala akoki ko linga libanda akeli libanda akiolinga musupe wa mobali akomi kuluna akuwa moni moto abotoli mbongo comportement na eza mabe yo papa soki oswani na mwasi kotia bana na kati te il faut kotika mbongo na kati ya ndako ata oswani na mwasi il faut kopesa mwasi na mbongo soki nazalaka papa ndenge nakobima na ndako natikela bana na ngelo kakolia te c'est nazotinda mwasi nanga na mabe mwasi nanga akende kolinga potango mwasi akokende kolinga libanda ayelinga biloko ya libanda atie na mesa nakozala nini oza mobali ya irresponsable naza mobali ya irresponsable nde namona mibali wa
azotinda ba jeune fille na ye bakende libanda bakende kobeba mais soko obimisi likambo wana libanda ke bana balia te bana ata balinga bayeba te bakoyeba kaka soki eza na lopango ya kofutela ekozala soni na yo mobali mpe ekozala bakomona yo mobali ya ntina te soki boza na problème na mwasi na yo ndeko papa problème na bino est concerné bana te bokotisaka bana na kati ya makambo na bino te soki kutu boza na problème il faut bo evitaka ke bana bayeba yango bango baza na bango bapaya na ndako na bino donc bino moko nde bolukaki bango il faut botia bango na ba condition ya malamu bango baza ba innocent na ba conflit na bino nyonso bokoki kozala nango papa salaka toujours devoir na yo ya bo papa wapi il faut oyeba kozwa soin ya bana na yo bango baza na droit ya kovivre lolenge esengeli tikaka mbongo ya kolia quel que soit ba problème oza nango na mwasi na yo luka punition mosusu ya kopesa mwasi kasi ko privé bana na yo moko boti biloko ya kolia eza kozala papa irresponsable. Kinshasa et l'équipe partout. Cette édition de mokolo ya lelo na côté sport wat na cadre ya Ligue des Champions ya CAF Mazembe asalaki match nil ya 0 partout contre FC Amazulu ya Afrique du Sud pe lisusu vita polaki 2-1 contre équipe ya Marumo toujours na Afrique du Sud. Nathan Siata apesi biso ba détail awa. Association sportive Vita Club a s'incliné devant Marumo Galante FC Afrique du Sud. Na score, il y a 2-1. Mokolo ya lobi vendredi 15 octobre 2021 en déplacement pour entraîner en compétition na coupe ya confédération ya CAF. Club ya Kinshasa a encaissé 2 buts coup sur coup avant ya réduire score na fin ya match. Dans quelques jours, Vita a koyamba bongo même formation na stade de Martyr pour remonter score na yé pe ko se qualifier. Toujours dans la même compétition, Darin Club Motema Pembe, oyo pazali moko ya ba représentant ya République démocratique du Congo, yépé akoyamba na bongo AS Kigali ya Rwanda samedi oyo 16 octobre pour na compte kaka ya 16e de finale. Kasi côté ya TP Mazembe, Sengali koyeba ke ya salaki effort pour azalaki opposé na équipe ya Amazulu FC Afrique du Sud. Tout puissant Mazembe a réussi quand même pour ramener match nul, il y a 0 but partout. Kaka mokolo ya lobi vendredi 15 octobre 2021. Rencontre oyo s'inscrit dans le cadre, il y a 16e de finale, il y a aller, il y a Ligue des Champions, il y a CAF édition 2021-2022. Match retour, ils allaient prévu dans 10 jours dans le stade TP Mazembe na Lubumbashi. Peu vainqueur, il y a match à Honda vous allez qualifier pour la 8e de finale, soit dans la phase de groupe. Fondé en 1932, Amazulu a remporté déjà championnat d'Afrique du Sud en 1972, puis Azalaka sacré vainqueur il y a Coupe d'Afrique du Sud en 1992. Entraîneur rebellé baleka na club oyo ya Amazulu. Puis les sous Azalaka entraîné en 2023 na Congolais coach Joseph Moukeba, ancien directeur technique national de la République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Ndete osukisi édition na biso ya mokolo ya lelo ya samedi 16 octobre 2021. Merci na bino ba nyonso bozoki libaku ya kolanda KNB news ya mokolo ya lelo kasina bosa na te kopesa merci na équipe technique et rédactionnelle obasala ki mosala kitoko na sima caméra tozala ki bongo na papa Timothée Kayembe régie et simba maki toujours na papa Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata édition et beta maki dada na Naomi Pila toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanganga la bino tokutani mikolo ezali koya kasina bosa na te ko souhaiter bino kimia na mabota na bino pe weekend elamu Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino